Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala ilo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela Bana Kin ke bana jago zape so kute nango KNB Téléma KNB Téléma Kinshasa eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te se kute nango check au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Mbote bakino peu bien ni na numéro ya sika ya magazine le bela kabino ba réalité à Kinshasa KNB. Hillary Clinton a traité ba propos ya Donald Trump ndenge ya lobby vaut mieux Poutine que Obama bolanda. Hillary Clinton, candidate démocrate aux élections présidentielles, terrifiée par ma propos et adversaire nae Donald Trump, oya lobby que ponaye il préfère Vladimir Poutine que Barack Obama. Jamais depuis la fin de la guerre froide, un responsable américain de surcroît candidat président de la République Abeta Mwanzayama Kassiboui. Même les républicains basés d'accord na ba propos à Trump au point que certains ont délié leur langue pour na kolobake soki kaka. Par hasard, Donald Aza, élu président des États-Unis, et causa le pur et dangereux chef de l'État de son histoire. Wana et causa la vraiment trahison pour la mémoire ya ba père fondateur. Mais nandenge kaka balobaka que le malheur de Zan a fait le bonheur des autres, loko la ba américain balingi ko éviter Trump na Maison Blanche, basali na Hillary Clinton dont il y a 24 millions de dollars pour la renforcer campagne près de 50 jours à élection. Tant on a ba pays africain problématique ya financement ya ba élection eza ko se poser na état ezande ba mbongo oyo ba parti ba tiaka pour na campagne. Surtout que ba ebi que tous les 4 ans ba kendaka na ba élection, mais ba analyste congolais ba mituna ka argument ya kozala surpris à la veille ya ba élection et uta wa Picard dit tant que gouverner c'est prévoir. Kinshasa et l'équipe partout. La primaire ya INP bandaki déjà lobby na France avec 6 candidats dont 5 mibali na mwana mwasi moko. Bozo ba détail l'élément. Ba candidat na ba primaire de droite UMP oyo basi ba se prononcer ba déposer ensemble parrainage na bango pour les personnalités politiques le plus influentes. Ba remplir ba conditions sans difficulté locaux là. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Bruno Le Maire et Jean-François Copé, Bakozala alignés sur la ligne de départ, tout comme Jean-Frédéric Poisson, oyaza exempté de parrainage pour la qualité naye ya président ya parti chrétien démocrate. Nathalie Koskuiso Monizette peut a réussir kozwa parrainage, alors le doute planait encore jusqu'aux dernières heures pour sa candidature. La députée de l'Essonne a annoncé en France dès que le défi est relevé après un travail intense et mobilisation de l'équipe naye. Sur Baon, Oyezala qui s'est présenté impossible. Le corps de l'élection est prévu en avril 2017. La personnalité y a parti républicain Bazako s'est préparé pour un échec y a socialiste. Mais Nicolas Sarkozy, Oyo a kanisa qui que Azad candidat naturel à IMP, il faut abunda makasi na ba primaire pour à renverser tendance ce qui a zaka ko espérer retour na ye na Élysée. Kinshasa et l'équipe partout. Totoni ba kino ba ebisa biso soki eza malamu parent afingaka mwana na ye. Kinshasa et l'équipe partout, toza na
quartier Mombele précisément na direction Grand Liboulou et sikato ko sola na ba maman par rapport ya comportement ya mabe ya ba maman mingi na Kinshasa bazara soki moi na sali mabe asali gafu moko olia reprocher moi na wana calmement apesa e conseil akobana mbala moko kobana ko finga moi na pe ko finga tata na yango to kitaki sur terrain pona ko sola na ba maman ba pesa biso avi na bango. Maman soki mwana asali mabe na place ofinga ye obengele na balabala na miso ya bato obengele na ndaku okonsole te obite mwana ngaya kosalaka mabe boye te parce que yakobimisa ye bato bamona bato bandi kofinga mwana eza kitoko te biso ba biso ba mama lelo ofinga mwana aza mukie siko donc mpo okenda kutana na mama moko ba sike amone eloko mama asalaki akia kosanya kosala mpo mama misusu eza kitoko te conseil kopesa ba mama bana babatelaka bango babomba kabana mwana sasa mabe benga na ndaku pese conseil kosala nini akotika tina soki mwana sali mabe pona nini tofinga ka batata na bango yango kanda na sona tena uti ko luka mbongo na ngai ya pasi pona liesa bino mwana yo asali eloko yo tata ofandi o musale ezate yango tofinga ka bino mibali na kasi ba papa bosilika te ndenge na éducation papa na nga na mama na nga bakolisi ngai na tika na ko ka place mama finga nge imbécile te na tika la pena ko ke sika mama na nga isanga tout fina yo nyama na yo te selon nga na koki koloba eza à propos ya éducation ya mwana ou bien éducation de base o ba pesa na kata famille o soit ye mama wana et pas ya mama na bango abandaki ko finga bango ndenge wana selon ngai conseil na pesa ba mama wana problème entre yo na disons mobile na yo etali mwana wana te yo sko fo batela éducation ya mwana na yo mais yo koko finga mwana wana pona papa na ye po atika yo bia sundola yo te boyoki ndenge ba maman ba répondre na micro ya KNB alors et pas ba maman o bazara na comportement wana en tout cas il faut ko tika parce que mwana za mwana mokie tant ozo finga yo wana akokende pe ako manquer maman batu akoki même pe ko manquer moko maman na ye ko kamote parce que yo ndo finga ka yo ndo zali ko apprendre et Kinshasa et l'équipe partout. To éviter ce que zali manque ya respect à nzambe to ignorance bandimi mingi na église ce que comme na air ya offrande ya ko kende ko tia na mbongo e katana o écoute sili na valeur yango ba kino ba lobe bata bongo pona ngai comment okoza mokeli na yo nzambe apesi opema opesa eloko bien te po nzambe or argent nyonso ezalaka ye poso olingo opesa ndeti ndeko nomo bauti poto lokabe eloko ata bambika na biso bawangile bambinzo oluka oasika propre olengeli mpa uti poto bosiko nzambe apesa opema ukopa tokomona bolingo wana opesa nzambe eloko moko eza cher eloko moko vraiment eza important likolo baza déjà neti biso wanaki motema mabe kaka po neti ngai jamais nakosala mabongo na mona yango lekatana vomina so na eloko moko binoa aprofite kaka fini wana ofrani ayo tchan wana pasala ba mabongo patika doa beaucoup eza bien te lisumu devant nzambe nzambe amukili na yo jamais kopesa eloko mabe lokopesa eloko bien po esala mabe lipamboli na yo ezala makambo bien na place que ozwa mbongo mwa mabe po yo kanzata nzambe coordonner ba mbongo to nzambe tailleur ba mbongo ana ba machine ne mo boye atongela mbongo nzambe aliaka mbongo wana te mais nzambe mona ka ba œuvre azomona motema bolingo oyo zana oya kosala ya ozwa mbongo kokende ko déposer na kata panier wana alors azopambola yo il y a des bonheurs à donner qu'à recevoir tant yo pesa zana esengo pourtant ozwa pe lisu na esengo. eloba makake mosapi moko elokotaka silité il faut misapi mibale mais kokamwa na Kinshasa une fois deux personnes basali projet na bango esimbaka kaka au moment likambo eloko ebandi tant so eloko komo mata et comme so likambo kibongai mte sala ki bato panza au moment bien so ba ndenge moko mais tant likambo comme ndenge moko be to mo luka ngana za mutu liboso et sala mo boye d'ailleurs mte sala ke panza ka bato l'éducation ande ko mususu utango bongo sali kamna muninga na miso batu yuzo ningo rapprocher répondre muninga nga mabe do yongo sala ki tam ningo répondre pe bongo mone bobe badu panzani kimuta mabe koti po kimuta mabe ka mutekota ka po batu mibale bakabona apa kimuta mabe eloko musu ezala na ngote kimuta mabe koti entre deux personnes ale sali ba idée mabe ale bapalangani mba moko mutake kote na ye ne bandeli zalaka bien bosali projet
mais tant que le projet a évolué, mambo rebellé. Et en plus tant que banda likambu, vous avez des personnes peut-être vous avez une mentalité intellectuelle morotée, ninga gole quand même sous mususu. Tout le monde a une agence, mambo rebellé, agence, mambo transport, bazaki le moro mais après quelques temps même dans la musique tout le monde a un baza groupe ba beta ba ngoni stunzela moko mais ba komika ba teki disque mo ka wani boy o ayemba bien ko leka baninga te nga pena ki na créer borna nga et le moko boy bazo travailler hein ceux qui ba kabwani elingelo ba boyo kanizate omoni po ezala bien fu bazala buzo ba moko ou bien mayele moko. Totoni bakino baye bisabiso soki boyebi kende kona bino moko akenda poto eki azalaka na na poto ta suka na ba pays Afrique boye koye bango réaction na bango ekozala ndenge. Kinshasa l'équipe partout magazine Nabino tu ko tout na ba kinoa na ba famille mingo bazaka na comportement que ceux qui basé belé que position la famille ezate va préférer côté ka lopango ponde ko na bango moko akende poto mais après ba né belé soit 5 ou 10 ans pour découvrir que ndeko na bino wana akoma poto taza kaka na ba pays na biso ya Afrika soit Mali, Cameroun to Côte d'Ivoire bon ça la ndenge ni parce que bino boteka déjà lopango boko ma bino rotelinga. De ce n'est pas les pango à famille. Tu as 12 personnes, 13 personnes. Ce que tu as préparé, tu as les pango pour moi qui n'est pas tout. Pour l'anga, jamais tu as les pango. Pour moi, tu as fait atamola, tu as chance, on a matin. Les pango, on a l'option de redéplacer, de tiki banakasi. Le problème est que tu as parcelle. Tu as pour grand frère qui n'est pas tout. Bon, soit que poto on est simbité. Soro on est da banane. Maman bota mingi kumara bongo. Ba teki lopango, yaya monga zimbongo wana kesa la commerce. Kuna chité sikoyo bato batikali na simana e bakelela batelengana e ya pasi mingi na bato bazana makanisi wana soki yo koteka osele makamna na ndenge olingi ke lopango ya bakoko o ya famille oteka bandeko mosusu bato souffrir en tout cas tolongola makanisi wana biso ba jeune. Vous n'avez pas de choix. Mieux vaut boyebisa zonga bobunda parce que lopango wana ezaki ya ba parents bino pelelo bo comme ba parents bo zape na bana il faut que chacun à son niveau abunda aluka pe lupango yaye po atikala pe bana donc ezalaka penza eloko ko encourager te pe ba mingi bakendaka na ba voie illégale wana omoni ndenge mingi bazo kwe na ba mer Méditerranée okoyoka ono autant de bateaux autant de ba migrés basali nini bakufi soki par exemple boteki lupango bo perdre botindi pe mutu akie kuna na poto asali nini akufi bo gagner nini. Boyoki wana ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango en tout cas pour na ba famille mingi bazwa kaka idée que po ba bonga il faut ba kende poto eza nango lokuta parce que pe bat ba bonga sans ko kende poto baza bon ce que boteki le pango kende na bino ngo botela ki mutema azui na evita suki na pays na biso ya Afrika au moins teke bo vaccine na bino kaka passe likolo a passe et puis bino pe bandeko bateka mapango po bino bo suzwa bo sunga famille so bozo sala ba vie ba aventure bon eza mabe parce que okuta na bandeko msu ya mabe na passe yo ba batika na autant ba okuta na ba ko beta yo donc yo moko oyo kana somo ya roza la famille bon en tout cas bo changer Kinshasa et totuni baboti mingi pe bakino ba yebisa biso soki chef coutumier moko alinga bala mwana na bino boko ndima to boko boya Kinshasa et l'équipe partout, aux la commune est limitée, na 12e rue précisément, na quartier Mombele, Sikato Kosolola, na Bakinoa, Baibisabus. Aux jeunes filles, chef coutumier, les lois pour na abala au condimato au koboya. Ceux qui posent maman, chef coutumier, abala mona na moi si au permettre chef coutumier na abala mona na moi si topé au koboya. On dit ma poso aza bakisi neze ye eze ngai te sonda initier ngane na oboya mais soki alobi ka balanga makamna ne talinga te ngala kila ngapo balingai esili soki mwana nga alinga bala chef coutumier na oboya nga ena mwana za mwana muke ake bala chef coutumier ka pona pasi ya mbongo ngo se meke to nazela bilaka nzambe ekokisa nzambe akokabela mwana nga mobali ata aza na mbongo te me baza ba même âge pembeni akobala etamba okoma na ndao nzambe pesa bangombo bomba mambo ya bele mamna bango ya ba coutume wana mamna ba tradition wana asambela na ko bala chef coutumier aza chef coutumier yona fumu na linga te ba fumu nyoso aza anganga mutakisi yonga na oboya te lo linga pete
O signé alliance molanganga la mutaki sino lingate. Oui na kondima. Te azamutu aza un chef. Azo gérer pouvoir ya coutume. Ça va naza capable ya kondima pe na ko sepela makasi. Te kindoki on lo bakane ezali ba façon ebele. Chef coutumier avec chef coutumier donc ça coutume chef azo gérer coutume. Azo gérer kindoki o ezali o bango azo ebela wana te. Soki bakutana mwana nanga libanda. Babana bolikunda bango ezali bana libanda. Siko ke papa mbali mo hotel awa lelo. Apesa mama kandidate. Tasuba napena moni soka chef coutumier maman. Hein? Je n'ai pas été chef coutumier. Donc, il y a un moment où il y a un libanda. Quand il y a un papa, tout le monde a dit libéré moi. Chef coutumier, il y a un combo, il y a un chef, il y a un Boyoki ndenge bakinois va répondre na micro ya KNB alors eloko il faut qu'on retenir ezali que chef coutumier or cause la chef na coutume na ye azali mutu pe azali na droit o mobali nyonso azala ngo ya kobala mwasi yo mwasi so moni ki kobala na chef coutumier te tant mieux so ki pe mwasi on dimi kobala chef coutumier ça serait mieux oye babikila soit Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre ya ko préparer saison sportive 2016-2017, FC Dijak a betaki contre Nord Sport ya Matadi rencontre wana et ces soldats qui na 1-0 na avantage ya Dijak KNB zalaki wana présent na stade Vélodrome. Kinshasa l'équipe partout dans le stade Vélodrome et pas Iwa Piteo ko assister na match amical entre FC Dijak na Nord Sport. FC Dijak ezali club ya Kitambo pa zobeta EPFKIN donc bazali kolenge la saison na bango bota la ndenge ni rencontre ko se dérouler. Kobeta lina foot position na zaki mobulu attaque tozaki likolo tuketi na se mais ezango mangembo ezama kango bango bazali mibali biso ta mibali na bala simandi to bongisa ko to metene ko tozonga suna na foot apena to sapna chapa malamu attaque tozabi biso so ba ancien na ba niveau c'est comme business toza logiquement ko ya mon tozabi biso c'est comme to bandaki na moi nini ba nouveau na ba ancien moi cohésion zaki pena te tozaki déterminé to so ba victoire en match à suko poto ta pena to sepel makasi vraiment. Le premier mi-temps, tu as dit que le match est kilo, mais la deuxième mi-temps, quand tu as l'essentiel, le changement, et pour un plus, tu as eu victoire. Tu sais plus le macasse. Les lots, pour la chose qui tout se retrouver pour tout banda préparation. De fait, les qui ont affecté l'équipe, c'est tout à fait normal. Tout banda préparation lobby. Et ça, il m'a Kinshasa. Merci. Ça a plaisir parce que nous cohésion bande côté en équipe. Parce que Tobeti au moins le 6e match ou 7e match na biso. Tout ça 3-0, 2 victoires, 2 défaites. Bon, tu as une étape et affûtage, c'est-à-dire tout le cohésion dans l'équipe, ndeni ba petit ba ko s'exprimer. Lelo na meki ko soit moi idée sur l'équipe type ko banda championnat mardi. Il y a moni les résultats épais nous aura satisfait mais il y a beaucoup de choses à y a rebondir na kati équipe. 1-0 ezali score est sanctionné rencontre amicale oyo pozaki FC Dijak na Nord Sport ya Matadi. Nyonso wana ezali kaka pona ko préparer saison sportive 2016-2017 oyo ezobanda déjà mardi oyo esengeli bo retenir que Dijak akokutana na OCK pona première journée na ye donc coach ya Dijak na capitaine na bango ba sengi na ba supporter bazala mutema ya kokita ba continuer ko soutenir bango parce que calcul eza ba beta maintien na mesure du possible pe ba viser titre donc bonne chance na FC Dijak pour ça la fierté ya commune ya Kintambo Kinshasa et l'équipe partout. La souka ya rencontre wana vice-président ya Dijak azangaki malobate pe apesaki ba ambition ya club na bango. Impression dans les alices, tout ça a toujours essayé et comme ça l'évaluation, il y a pratiquement saison, il y a préparation équipe et impression dans les alices satisfaisant parce que par rapport à l'équipe au Toto Betanango Lelo, basant na expérience,
baza bajournaux baza déjà aguerri babeti quand même bacompétition ya libanda et par rapport à biso recrutement autour de sala et certains joueurs autozui bazali normalement expérience sur la terre mais il semble commencer à être à l'auteur par rapport à Bani Abango et puis voilà quoi, régime est presque uniforme et impression en est vraiment satisfaisant. Bon, je crois qu'il suffit de voir quand même Nengue Bapoulé va se comporter dans le terrain, donc moral les a vraiment au beau fixe. Et comme je dis, il nous reste encore quelques matchs amicaux à Beta, mais dans l'ensemble, je crois que ça va. Les supporters FC Dijak, d'abord, on a remercié Bango pour le soutien pour la saison et que tous les 5 à Bango sous davantage, soutien à la morale, et ça l'ira toujours bien. Et que cette fois-ci, par rapport à classement dans la saison passée, Tokozo, ça l'a effort à améliorer pour tous, elle a vraiment parmi les carrés à championnat autour de la saison autour de artiste et comédien Tchakala oyo babengaka pe ya Johnny abeti lisolo na ye ndenge akoma rare na télé na micro ya KNB Bolanda. Elo moto ko loba moni ba télévision. Tout ça na expérience ya télévision ebele ba mbula ebele. Leto bana lemsu ko le karaba TV ngope ba msupe lemsu ba bota mate lemsu ko ça na radio ape bino pe mingi bozala te. Mais lelo to beaucoup peu interviewer biso. TV, biso to kozala tiki lelo pour notre espace na télévision na futa pe mbongo. Ba bandaka bien boyokani. Oh non pour les grands espace ça $100. Lobi na bango succès bano mate comme $200. Lobi na ngone comme $300. Si on a zo gagner ni. Na sponsor te, mais na zo ni mako pesa $300 pour na nini. Donc et comme pesa biso nous passe na motema. Que pour na leka na TV groupe na les abeilles leka na TV, fona futa bango $200. $250, 300 pour nani. Non, bien sûr, on va donner les lawana na boité. Mais tant que vous avez un sponsor, jamais vous avez un bambon et belé wana. Tout ça, moi, limite, moi, moi bien. On est bien que les chaîne privée, mbongo na bango yango wana. Mais bango peut être mon soutien, les gars, comme à Kati, bâti publicité, puis ça ne concerne pas, bango ne baoulé la mbongo. Le foot, il y a bien à bango, il y a un moni qui soit espace pour le moment, na occupant, on a un mingi. Mais tout ça la mingi ko tourner ma pièce ezali et puis on a content na YouTube, c'est tout. Na ju $50 na pesa pasteur parce que la zolo bananga que non bongo zo pesa nga eza muke marga zui mais eza muke tout na semaine o semaine na zo complet na nga veste ba cérémonie na pesa yi amoni binga zo ko insister na ko dongole na ko talemi suma be ali ko yokate. KNB ezolemba te kopesa bino ba actualité oyo ezodomine na Facebook. Actualité Facebook ya lelo tokobanda yango na Kasumbalesa esika mbutu esalamaki lobi. Débordement ya bana ya kuna batumbi ba bureau ya l'état, plusieurs blessés selon certains, 4 morts, misusu balobi 1 mort. Gouverneur a lobi amoni ata ebembe moko te. Et bandaki kaka na likambo ya courant insécurité loko la police a réagi sa quitté population a bandi kotumba ba bureau ya la police nyonso badega eza makasi. Il faut koyeba que Kasumbalesa eza na frontière nandola na Zambie, donc kuna okoki kosomba lipa na Zambie o meliti na RDC. Selon ba internautes, ba combattants ebele ba memi ba info ya lokuta na ba page na bango. Ba événement ya le 9 septembre na Kasumbalesa n'avait rien à voir avec la politique ya RDC. Pona nini kobebisa mboka na buzoba likolo ya ba erreur ya ba individu. Po expérience ya pillage était ya déjà ba congolais po tokozonga lisusu na libulu. Na Kinshasa awa côté ya politique, rassemblement basalaki mama na messe na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala. En présence ya ba leader ya ba parti ya dynamique PG7. Tomonaki pe présence remarquée ya leader pe coordonnateur ya comité de sages Etienne Tshisekedi. Oyo pembeni na ye Mama Marthe na CG Jean-Marc. En même temps, na Braza, Félix Tshilombo, chargé ya relations extérieures ya IDPS à Yambamaki na président Denis Sassou Nguesso. Suite ya masolo basolo la kina Etienne Tshisekedi na Kinshasa pe ba préalable ya rassemblement
pour la participation na bango na dialogue. Na est kuna lusha oyo ezali mouvement citoyen basaleli déjà seni ba urne pe basengi bango basala mbangu ba organiser ba élection avant fin ya mandat ya président Joseph Kabila. Bill Gates aza sous l'homme le plus riche kasi selon magazine Forbes. Amancio Ortega, fondateur ya Zara à 80 ans, a commis avec 79,5 milliards de dollars. Mutumoko très discret, cultivé avec goût et sobriété. Abanda business na 100 dollars na poche, mais tel lelo na 80 ans a commis président ya batu ya mbongo ya monde. Donc, ceux qui osent moi mapango na quelqu'un ngombe komi benga mutu ya mbongo te po ozo luka kaka ndeti mutu nyonso. Kala l'homme le plus riche sans orgueil et bongo yo. Photo oyo ezo sala base makasi mutu azo lia pe komela à l'occasion ya liwa ya mbanda na ye. Kaka pembeni ya matanga a commandé 9 boules ya fufu na forme ya Tour Eiffel ntabangulu ngombe na sani ya madesu na pembeni verre ya malili. Faites pas ça chez vous pe ko sepela na malheur ya muninga te po yo moko pe oza vulnérable. Tosuki sa actu Facebook ya lelo na photo oyo Kofi Olomide Quadra Koraman a publié na page na ye na Willy Musheni a commis il y a amis et amis consécutif ya ba oyo a considéré comme ba vrai ami na ye mais lelo ba koma ko détruire ye ensemble na ba ennemi oyo ba lukaka liwa ya mwana ya mama ami. Actu Facebook oyo ezobimisa bango nyonso kala me kala makasi bokolanda Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention pe fidélité ozo continuer ko pesa na magazine KNB to kutani yombi na édition ya rétro oyo ko pesa mela bino pa ya Naomi Samba Kinshasa et l'équipe. À travers la flamme par la com, devenons forts.